explication te ya bato bakate ko. Non, tous explication non. Nini oloba pona famille ya Naomi pe famille ya mobali na ye. Bon pour la nga ezali kamu la sa kufi faut Lucas ko ba yo kana tous les deux familles pour azam muto asa da foyer na ye. Pe atiki pe mwana ya bébé. Donc mwana na patika ya zo présent pe famille eza ba yamba na utaka za mwana bébé. Le senga tous les deux familles faut za conclusion malama poko kunda ndeko ba kunda na ni bembe ba kena bango ba reposer un peu en paix. Après tikala na tous les deux familles ba luka mwana ya ko sola po baza situation bébé batiki. O que aconteceu é muito triste mesmo. Estamos aqui, estamos mesmo bem triste. A mãe e filha, colando pela energia na arca, até não sei, bem simpática mesmo com as pessoas. Ela gosta de rir, gosta de conversar com as pessoas. Isso que aconteceu mesmo, não posso mais falar nada. Estavas presente quando aconteceu isso? Não estava presente, mas quando colaram na arca, ela é a filha, quando eles chegaram lá fora, eu também estava presente. Vixe, ele já tinha morrido? Já tinha morrido. Até morreu já lá em casa, tinha morrido já dentro de casa. Mas quando levaram a filha na rua, para poder subir no carro, mas aconteceu, as pessoas também gritaram. Aí botika ngamo ko na na olobelaye amemi ayen bavanti na mbeta simbiye olobela ba parole biblique belé si mani ko faire comprendre bona vandi anati ekomi non il faut lokola ba kufeli ate moto tsa bona morgue to ko da ba 21h etal awa to tsa bona morgue na bisoté parce que akufeli pas na bisoté il faut poser la sick aya asal investigation sima boko memena Maria Pia. Tout ça peut être 22e mois si cahier à Talibon à constater que bon à celle banquette bon ça va biso toujours qui na bino pour mutu ka tona ngeza place réalité bino ele que bato makasi ndeni ka mwana kena senga ka mai mama kende ka bono moka simba mwana boido briske maka mwana yo kufa et surtout ne bato bato to ba structure eza na nenga ba fin de l'année to ko na fin de l'année est-ce que eza eloko moko eza ina kati to ne est-ce ba ne toye ba te nzambe kanda ye beza ka pa pesa ka pa tisno mwana somme ki mwana 3 mois tala ka ni va pas na mutema mama ko kufa ka bena bébé ne pembeni donc pas simi pele ça ko tango Artuane salamaki araki na mwana na maboko to ezaki ndenge nini donc comme c'est sûr que na koyeba to mwana sana ko sanzu libanda nzu yaki kolala donc ça toyeba te penza nini oloba pona famille donc pesa pasaka na famille to Geta comme na parti awa azoni ndawo na incendie selmo na tellement to bagasha ba gaz na bandako to na mamina ba gaz ngasko na banga na sini tonton incendie selmo yango ba bengi na bimi na libanda poso na bimia funa suna tali funa mona ndako nzete mo ya funa mona ndako na tena likoina mo milinga libala na mbili na ndenge nini boge tsaki mbango babengi akimbango balandi bele na sima na ta problème za likuna na bisi mo sana tozali na kati ya bimi mekana ni kolanda geti kuna na moni ba yebisi ngai ke babengi akimbango na ndako to problème na ndako babengi eleki minute mukete moi c'est Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Montrez amis intime. La vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido. L'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido.
Salut cher fidèle internaute, Mbote Bandeko Balandi. Bah paix sa confiance, c'est pas à la rose musique. Carte Pilar, le bulldozer de la presse est toujours dans l'émission Nabino Otolo Barana Kombo ya les œuvres. En tout cas les œuvres va peut être gravées na kati ya mboka Angola wana profiter ko pesa bana Angola nyo surtout ba bondi ya boitard di bois noite. Place nyo so biso tozali bandeko nanga tozanga na kati ya mboka ya Angola bisika wapi. J'espère que na kati ya internet mikolo yo moto ezopela na internet. De ba photo dans la simana biso moto ezopela ya liwa ya mama na mwana o bakufi na mboka ya Angola na Arca na nga to bengi na kombo ya congélateur to pe na français na kombo ya congélateur. Mesdames et messieurs, ne sabino ka carte pila alingaraté al balikambu oyo eza na prévité yango senga ki ke ngai na équipe na nga Gemidor to kita kino na résidence wapi oyo ndeko na biso Naomi na mwana na ye Delma bazalaki ko fanda na kati ya ndako to pe ya résidence na bango na Kimbangu na résidence na bango. Mais to kiti malheureusement famille va permettre peut-être to kota même na kati ya lupangu va permettre peut-être to kota même na kati ya ndako va permettre te la bika réseau za que po ba kokate et surtout moi ba bouye ke eza na kati ya matanga ma Dieu merci to équipé élément moko ya ndeko moko alekaki awa ndeko moko alekaki a meki ko l'hôpital c'est plutôt aza moko ya ba voisin ameka pe kota sabiso par rapport ya liwa na bango ndenge nini ya côté ça parce que bon bazaki sur les chats ou peu makambo et les kaki donc ba audio zana aboya ki ni vraiment ba c'est le naye audio zana na osenga na ingénieur donc mekana no ko balancer biso ba audio wana po bandeko baza na mundo tie ba meka koyoka pe ba comprendre eloko nini et les kaki to pe nini et les ki na kati ya mboka Angola Luanda pe pona ndeko na biso mama Naomi na mwana naye Delma. On va. Je me dis ici. Tu es kaka. Tout le monde est en matanga, mais la relation compliquée. De quelle relation avec maman Naomi, waouh, ce que ça fait, si je me dis qu'on a une relation avec ma vie, mieux te voir avancer voisin. Il y a un relateur Isaac qui à moi, Delma. Ok. Moi, on a été classe. On était classe à plusieurs françaises. Plusieurs classes. Avec la maman et la papa. J'étais vers 16h. Pas le masse la place. Pas avec la côté de Ok. Ouais. Et là, il a passé journée en famille. Donc, être au monsieur hier, il faut qu'ils s'en défendent par rapport à la journée. Travailler, à qui a même en face, ça la population bâtie. Et le salon va être curieux. Qu'est-ce qu'il y a la tombe hier, Donc moi, c'est une fille, c'est une femme. Elle va quitter comme c'est sa fille. Elle maman. Et puis la maman aussi, elle était l'autorité.
comme voisine, avec ma voisine, avec 3 personnes. Angola, il y a des cela, attention à bango et puis biso to ko ba te non te parce que famille mon ko ni mobile parce que mobile to ba perdant dans mobile perdant dans azam des échecs moi si non moi no wazaki kama da papa na lakini nyoso papa na Monsieur va voir, vous expliquez pour les modèles parce que la lumière qui a clairé ma vie. To comprendre to pe to yoki biso nyoso tu elobeli nini oyo ndeko mobali ameki ko expliquer biso contenu ya makambo elekaki comportement ya mama Naomi na kati ya quartier, comportement ya papa mobali ya mama Naomi na kati ya quartier et comportement ya mwana biso ya bébé oyo auti kotika biso elongo na mama na yemba mama Naomi pe babi atiki mwana moko j'espère que boyoki mais vision moko paza a to pe to benga voisin ye paza awa aza mieux placé a omeka pe ko expliquer biso ko relater biso ye paza ki parmi bazalaki jour ya makambango et a compter ça qui mbote ya mbatado kombo nani mwa Tina mama Tina to monyo awa liboso ya résidence ya mama Naomi est-ce que ko yebisa biso mama Naomi na bien vraiment vision mo malamu tozala na ya lobate calme vision mo malamu tozala na ya lobate calme tu peux robota na ye
donc liwa ozo kamusa biso tozo comprendre que tozaki na ye asuka ka bilamba mwana ki posa mai nde ezalaka mama mela mai okoto ke ndozwa mai mwana kota ke zwa mai kaka boyemba mwana kanga na aka frigo so babenga congélateur mwana kanga mwana tsaka mazo benga na souffler mko kende abenga mama akoti na mai ezaki na wa osuka bilamba ke kanga mwana momba kanga mbale liwana ezo kamusa biso de vili to comprendre que uti wapi to ezaka nyatiki mwana bébé à 3 mois. Mais il y a des choses kaka dans le vide boye. Est-ce que maman Naomi azaki na problème na quartier na batutu azaki na problème bisika tika to ndenge ni eloko ni elekaki donc vandika boye mwana pe vandika boye mwana ngo akenda classe te mwana mpona tanga to aussi ça déjà maternelle na ye année au dans des agifou azala na première. Bon côté le comportement de to vanda na maman Naomi awa azane moi moko bien mutazaki na ye mabeti. Mais autre le barabo là moi surtout mon a calme moi ça va le baraté soit bima ke copine na ye ndenge pa chobo tanda na ndaku donc comportement les na bien ça ne plein na ba parce que arc ngo bazana ngo bandaka na kacha ndaku to eza arc eza no arc eza la ka dans ndaku eza na ndaku mona yo ki po sa mai to so eza ba problème ba installation to courir ki mabe donc quand tu to comprendre te so liwango wuti na banzela mususu te zaka liwa normal mais pona biso liwa normal te comment batumba ba ku fara na mbama pona kona na problème ya arc ezala te donc pona pa to senga justice nza pa fa bunda pona liwa o ba sali pe na fa ba landa po muta tiki mwana bébé mwana bila pona na boko ne bangolo to zana mundeko ku pozo en charge la passe bosko mwana bébé wana passe kandi to zana ngwana to ka pe makambo yo fo mukonji pe na tala ngona sikoyo nini oloba quand est-ce que bino etake besoin ba voisin pe ya quartier surtout la monde besoin aux environs ya quartier siko est-ce que nini okoko yebisa biso par rapport ya banda matange bandi ti lelo est-ce que tous les deux familles on a bazana bango na contact moko bientôt makele le peso bimana on a kati ya lopango bon pour na wana to équipe ma ba conclusion pendant to zuité mais ezaka fo baloba po mutu na ngo linga mama liwaka be mwana bango ka balala la muki mama abilité et le côté crise te ka mama ke kufa liwa mopo ake ko bix ko savant mwana yi do fa famille lo ba po ko vanda pe ba otambola. Sur nani akata yi courant est-ce que zaki tango faire ngo ya kontefaki ou bien yo pe ba relacto kata ngo koma kinanda ko ba yipso ka mama makambo esami nanda bon biso mambo esama biso to yem so libanda ndeza kana quartier manda kuna mambo esama to ite azo ganga ti aka gangi ba ko lpang ba koti ni ba moni lo kana ba to ite ko so ba kataki ou bien zaki ndeko tande vraiment non toujours explication donc non besoin explication te ya bato bakata ko non toujours explication non ti nini oloba pona famille ya Naomi pe famille ya mobali na ye bon pona nga eza likamu la sa kufi fo Lucas ko ba yo kana tous les deux familles pour aza muto asala da foyer na ye pe atiki pe mwana ya bébé donc mwana na patika ya zo présent pe famille eza ba yamba na botaka za mwana bébé do esenga tous les deux familles fo za conclusion malama poko kunda ndeko ba kunda non ni bembe ba kena bango ba reposer un peu en paix après tikala na tous les deux familles ba luka moyen ya ko sola po baza situation bébé batiki. Merci beaucoup. Donc mesdames et messieurs, toujours continuer toujours à ba voisin toyo ka mutu moko na moko we mama oko ya na mutu moko na moko ape sa vie na ye contenu ya liwa ya mama na biso Naomi mbote Eleni mama Eleni oloba na portugais to lingala porte pour lingala kana no wese d'accord lingala mama Eleni yebisa biso bozakana mama Naomi ça fait combien de temps non on passe côté aussi que donc il va on le mono pour ça na passe makasi ele ke bato makasi ndeni ka mona ke na senga ka mai mama ki ndeka ka bomo ka simba mwana boy donc brisque maka mwana yo kufa et surtout ne bato ba to ba structure eza na nenga ba fin de l'année to ko ba na fin de l'année est-ce que eza eloko moko eza ina kati to non est-ce que ba le to ye ba te nzambe kanda ye bezaka pa pesa ka pa ça mwana somme ki mwana 3 mois tala ka il va passer na maman ko kufa ka bena bébé ne pembeni donc pas simi plus ça tango artwane salamaki alaki na mwana na maboko to ezaki ndenge ni donc comme c'est sûr que na roye baton mwana sana ko sansu libanda msu yaki ko lala donc ça to roye baté pinza nini oloba pona famille
D'ailleurs, parce que passe quand la famille, tu as mis famille, tu as un dingue niveau. Bah, parce que tu peux que maman n'est pas au couf après 3 mois, na ça m'a belé. Bah, quand tu vois sur moi, na sous maman na moi na boudé, maman doit aller que va tu makas. Bah, tu vas on dit malwa au, tu dois aller que c'est ça, pena passe mi na mete, magotika moi na bébé boy. So mon homme qui a beaucoup les nan, ma bon na bana. Donc passe mi na mete, mais ça il pena passe le copaté. Matanga ndeko na makufa kaka boulwa. Elle voit normalité. Et elle voit normalité. Merci maman Elena. Donc toujours continuer toujours na ba interview na biso. Ndeko soko ko lobeza problème té. Donc toujours continuer toujours na ba voisin au bazala ki pe na maman Naomi. Bazala ki na ye bango pe ba participer qui peut-être na makamoto pe événement wana. Pardon ndeko ta la caméra. O baluka mo muke. Mbote na Mbote. Kombo nani? Verônica. A Verônica, vai falar em português? Vou falar em português. Exato. Pode nos falar o que aconteceu? Essa moça é bem boa, bem simpática com as pessoas, mas do que aconteceu, é muito triste mesmo. Estamos aqui, estamos mesmo bem triste. A mãe e filha, colando pela energia na arca, até não sei, bem simpática mesmo com as pessoas. Ela gosta de rir, gosta de conversar com as pessoas. Isso que aconteceu mesmo, não posso mais falar nada. Estavas presente quando aconteceu isso? Não estava presente, mas quando colaram na arca, ela é filha, quando eles tiraram lá fora, eu também estava presente. Vixe, ele já tinha morrido? Já tinha morrido. Até morreu já lá em casa, tinha morrido já dentro de casa. Mas quando levaram a filha na rua, para poder subir no carro, mas aconteceu, as pessoas também gritaram, porque não, também a mãe também ficou, tem que levar também a mãe também comeu, a mãe morreu, não sei o que. É muito triste. Então, quer dizer, primeiro tiraram a filha, eles não deram conta que a mãe. A filha que saiu primeiro, mas não estão dando conta da mãe. A mãe também, quando gritaram, porque a mãe também ficou, a mãe também colou. Quando tem a mãe também quando saiu, a mãe mesmo já estava mal. E quem cortou energia naquele? Quem cortou energia é o vizinho. O vizinho do quintal? Sim. O vizinho do quintal é que cortou energia. O que vais falar no dono do quintal sobre esse caso que aconteceu? Porque aconteceu no quintal. Sim. O que você vai falar? Não estou nada a pagar. Não estou nada a dizer, mas a morte da mãe e filha é muita dor. Aí vizinhos estão tristes. É uma pessoa que gosta de rir, gosta de conversar, gosta de estar bem com as pessoas mesmo, gosta mesmo de estar bem com as pessoas. É uma moça simpática, até a filha também simpática. Quando você chega na casa dela, quer te sacar, te pular, te mexer, abrir a pasta, que e tal. É muito triste. Muito obrigada. Tudo continue com a bande konanga. Donc, si vous avez passé à Mawa, résidence n'a pas vraiment yango, mes familles va permettre de te côté na kite. Mais, to bongisa, to côté à poto pesabino, va vrai verso, to va vrai formation surtout na kite wana, to le lengin parce que tellement que tous les 4 familles, bito mo so to ba tango papa mwana kufaka, azara na famille maman, azara na famille papa. Donc sikoyo oyo acontecer eza koleka ba famille bello ba famille na éviter na ba combien de familles eza awa parce que to tie deux familles à maman to tie famille à mwana oya bébé wana kufi to tie famille à papa papa mobali parce que babi Naomi azaki marié Naomi azaki célibataire te azaki marié et avandaki na onda kuna ye résidence na ye vraiment biska pied moko avandaki to do continuer to moni pe officine moko eza pembeni wana babi bango pe bazaki parmi batu oyo ba vivaki événement yango donc mesdames et messieurs to continuer to to bino kaka ba élément oyo eza sûr et certain. Mbote papa mbote maman kombo nani? Kombo na papa Hippolyte. Papa Hippolyte, oui papa Hippolyte. Tout le monde a nakati ya kimbangu bato bi abiki boke ko sola papa Hippolyte parce que papa Hippolyte pe azalaki jour ya senango parmi bato ba kendaki na mama Naomi tina hôpital ya Avokumbi papa Hippolyte akoki ko orienter bino pe surtout mingi eza siège wapi o mobala mama Naomi ayaka mingi ko siéger. Premièrement va que to kota na marambo na nyos tout de quelle relation za nango na mobala mama Naomi? Bon mobala Naomi relation to za nango lupango wana ngala kota liboso na ye ngapo mnayambe na lupango wana tango tayaka akuta na ngai moko pango tazalaka te maka mutu sali na ngai ti apesi ngai mbongo garantie bazu to bandi ko fanda na bango na lupango balaki na mwana moko balaki na mwana na yaki na sinasu ba 4 ans
tofanda bango ti mwasi pe kobota mwana ya mibale tovanda na bango comme on est bandeko po toaka biso mibale kaka balocataire na lupango kutu mokolo pango tozalaka te akendaka kosala babilanga nomona ba 2 mois 3 mois mokolo pango aza na lupango te totikali na bango tovanda be comme on est bandeko bon eloko ya contesaki le 28 wana nga na bino de comme de petit na bimaka na tongo na ye na mosala po mosala nga na ndako toyaka penepene so likambo na ndako babenga donc pas 5000 francs na komba bon nga mpe tovandi mwasi nanga mpa ye tovandi na mosala courant eyaki ya kokatana na ndako partout mikolo nyonso kote okuwa okatana ba 11h ekozonga ba 16h 17h bon jour mpe courant mpe ezalaki te comme de petit nekuwa ezokatana yango bon batikali na ndako nga mpe mwasi nanga ye alandi nga na mosala tant courant ezongi vers ba 3 ba 17h na so masanga na balingo tia masanga na congélateur totemi na mwasi nanga natala de kamana mo ebisanga papa epo na moni mobali ya geti aye alinga kota na salon nga kota kutu yango akata suki so basali manzaka pa uta voyage ya pas même 2 jours maman na mo benga ke geti mwana mobali ne geti oui geti ana geti ni mobali autant communiquer juste pour la na porte à salon alinga kota téléphone est sonné wana siko bali ko raconter na moto amona tozali ne awa papa il peut comprendre na moni geti aye na salon pa kati ala kota ya porte à salon bo téléphone sonné alinga téléphone moni azongi mbangu et puis azui deux petits bazalaki na balanda e banu ko lande na sima mbangu na lpon nga parce que na banga geti akomi na panti ya awa azongi mbangu ndako na incendie seulement pour tellement de bagage ba gaz na bandako to na mamina ba gaz ngasko na banga na ngasi tonton incendie seulement yango ba bengi na bimi na libanda po soki na bimia funa so na tali funa mona ndako nzete mo ya funa mona ndako na tena likolo na milinga libala na mwembli na ta ndenge nini bo geti akimbangu ba bengi akimbangu ba lande ebele na sima na ta problème za likuna na bisi mo sa zoli na kati ya bimi mekana ni kolanda geti kuna na moni ba yebisi ngai ke ba bengi akimbangu na ndako to problème na ndako ba bengi eleki minute mukete mo sa benga mino problème za liawa na mbe bande ko sukola bilamba libanda mwana akotaki na ndaku soki alinaki azwa mai na arka leta mwana tango mwana agangi mamoko mama soki libanda tangi mwana agangi yepe akoti na ndaku akoti na veranda po arka ezaki juste mwana veranda na tanda oteki na veranda na kati ya ndako to bombi ndako so basala ndako esuki basala biso mwa partie ya veranda to utiliser comme ba cuisine mo blomo yaka mwasi tango akoti amoni mwana na arka mwana kangami boye pa ye taka imprudence basi so ateka za kate bete so ko to bite ye pe tsuko aseni abenda mwana ye pa gangi siko mwana nga mwasi yimta edake mingi na bomema mwana sa osa musala mwana nga mwasi zali pe na kati ya ndako na bango avandi amemi mwana amemi bébé pour bébé ya ça fait ya mwasi bébé ya mobali ça fait mwana ba bébé mo ba 3 mois comme ça so mwana tangi bango bagangi abimi boye atali boye bango a comprendre que ezali courant mbala moko akoti na ndako taka ipe mwana mwasi aluka akoki te po nini yango disjoncteur bazangi mwa mpe likolo po matana kote abimi banda bandi kobenga bato na kati ya lupango en fait na kati ya lupango bazalaki te bazalaki bango misato bango misato bazalaki na nsima bango misato wana ntango abimi na kati ya ndako na bango abandi koluka bato akute mpe na mwana ameshama moke na courant abengi ntima maloni paneshtika tango mwasi ntima mwana kopanga ye bakati courant mais ezalaki déjà un peu trop tard tango akati courant bango mpe bazwi mwana wa moke babimine na balabala mobali mpe tango akomi akuti kaka mwana oyo ya moke bato bamemi ye na porte ya lupango akote so na lupango te mwana kaka atie mpe kateke mwasi mpe kuna aza na problème ye akapite kaka mwana mwebe azosondeki tazuka mwana mbala moko baye na prince baniko kanata babise kuna pe mama tane ezali bien te mais tellement que une voiture esi ekomaki ye ayebi kaka mama towela nano mwana ayebi kaka tono mama kani ezala ngo kaka léger
azui mwana ba mati papa azui mwana ye moko azui mwana maboko ya bato akimi na ye ntina prince akangisi transport bakena mwana oyo batikelaki na bato na ndako lopango bameki koreanime mwasi bafini azobouge kutu te basala mwasi basala azobouge kaka te bango mpe balandi so na prince leta bavandi tie bazozela motuka baretard wana babakeni papa ntango akomi na hôpital nga mpe ntango bayebisi nga natiki mosala nalandi na hôpital ntango nalandi na hôpital mbala moko bayebisi nga non nini papa na nzela ntango tokende na motuka na nzela mamo babenga deja ke babengi deja mwana akufi so tokomi wana tokuteli papa baza koreanime na émotion akwaki so choc wana akwei na tokuti bazozongisa ye smile kete boye toyoka mama mpe bayaki na ye donc mako to bayeni ko donc akufaki déjà mwana ko un mona nzela mpende bato bakendaki na ye babika bandeki ko respecter moke po moto oyo akangamaka liboso na yo oyo yakolonga deze undoza choc ya makasi courant asalaka nde oyo akangami liboso oyo ozwa mibale yana osimba oyo bilombo olanda nsima bilombo ya choc ya makasi par rapport ya ye yana tokomi yana mama yana na pati ya libandaka batali mama babi oyo boyini deja ebemi bazwi mpe bake na kasa batie na morgue papa ayebaki nanu te baboyo no ayebisa ye mafia boyo ayebisa ye ti batie mai nyonso esi toasiste wana ti batie mai nyonso esili bavandisi ye espèce moyo hôpital aye mpo ye ayebaka kokalme ye asala mosala mpona kokalme moto ayeba ndenge oyebisela moto message ya kotransmettre message pa mboye mosu oyebisa moto message oyebi koloba bien te moto mpe akosusu akosi kopike crise ozi problème mosusu Enfin, il y a un gars qui a été aye bavandi ye na mbeto asimbi ye alobeli na baparole biblique ebele nsima bani kofaire comprendre ye boye na boye na boye tovandi yana ti ekomi non il faut awa lokola bakufeli ya te moto tia bwana na morgue wana tokomi na ba 21h etale awa tokotia bwana na morgue na biso te parce que akufeli mpa na biso te il faut bozela sik aya asala investigation nsima bokomeme na Maria Pia. Tout ça peut être 22h moins si cahier à tali bon à constater que bon à celle banquette bon ça va biso tozo ki na bino pour mutu ka tona ngeza place yalité bino famille bo lukabo landa na mutu ka mususu si ka ke biso pe tozui yango to bengi yango noki to compter na casa montoire mo signa la comité So par rapport ya ndenge lobi ke vote ko sabe batan korekendaka ezongaka est-ce que bo constater ki nini vraiment na retour wana ezala ki contenu ya courant ndenge kendaka ezongaka nde pesi retour ou bien eza masse moko bien arca to pe congélateur nde to benga congélateur na français ezala ki déjà na moi ba problème moko na nini wana aussi c'est l'or nini ekozaki accident wana esalama bon tellement que nga pe nazalaki te mais ezali nde aka kurekena nde ezongaka te kurekena ezongaka il faut ezala ou bien aka azwaki mwa masse mwana tango mesima mpe makolo ngulu yango esalaki nde aka mpo tanga aka langa yalela soki mbula ebeti so makolo ngulu osimbi abela surtout aka so bayeda kolonga bacouleur akoma na mwa bafali ya ebele moso bacouleur elongi baplace bacouleur elongi otiki toala mpa mamonani abetaka mpenza. So contenu ya deux familles surtout aux sur place nakati vraiment ya lopango contenu ya deux familles ya maman Naomi na famille ya papa comme papa Getty est-ce que bazala bango na tension moko ya bien ou bien moi mes attaques parce que tozo yo kandeka bato bazolo bake non bazo disconfier un peu papa et tout consort et surtout bino ko bato bazolo pe na kati ya makambango makambo ezo le kandeni na kati. Bon moni soki mutu akufi ba version ko maka ebele bato bazalaka la makambo na bango ya koloba ninga nde na ebeli nde to koti to vene wana mobala rene opesa cours aki professeur ane kotangisa ti kotangisa esimbi abali mwa muke ko travailler na kikolo pe esimbi te na moment nde na ebeli soki mo okende na ye ko débrouiller na ye na lufu ake azongi mpo ntango azongi mpe ça fait ba 2 jours pambaka na ka esalami mpona mosusu wana ntuka na yebi mosusu te ngai na yebeli wana bon ngai lapres ngai po moni ngai nayaka mosala na longo ya ntongo somoni ngai nakomi nazwa kuna mwa ba 23h
bon makamso eleka na sima nga kuna ntuka moye oyo ngala na moni te moye pe na lobango ezali te. Nino yebisa tous les deux familles o ba perdre mwana pe ndeko na d'autres o ba perdre bana parce que maman dormi na famille na za mwana bébé na biso na pa za mwana donc famille la famille on a nyonso mibale nino yebisa bango surtout na mobali o ya perdre deux personnes à la fois. Bon moni ezali choc moko ya makasi ko perdre batu mibale mbala moko bongi mutu akufaka tobi mutu akokufa ne biso tobi ata biso moto oyi ngape na kokufa mais likambo ebongaka mutu aza kobela tanga aza kobela ozotala ba santé ezali évolution santé bi mutu bato komona tokozala na ye te wana choc ezala makasi po bika mutu abeli pe mingi nzambe kazwa molimo ne akende kopema mais wana mutu ovandi buvandi na bato buvandi bien yoko bima kaka obimi choc azala choc makasi wana mbali na kuta azokoka uto atana lupango soka mupo mwana na ina koko na basakana kana mwana moko ya basakana soki bana na bakuta na ali azo bimisa bango azolinga kosuko mona bango te po soka amoni bango image pe ya mwana bika tano mona pe ne ba ya bakota azana sima kolanda donc mbali na choc makasi batiaye à l'aise bakunda ou bakufi so dotikali la vie continue batiki pe mwana pe mususu na pe azali. Merci beaucoup papa pour la patience na yo pe na temps opesi. Ya merci maman pour ndé pe be retourna pour tozo ka pe bato belé ba ko loba moi bi lobele belé bino ba pandisa na si image ko tambola to kunda ba oui so dotikali la vie continue. Merci beaucoup. Donc nous continuons toujours donc merci à bande connu surtout oyo bazaki na biso branché on a lelo en tout cas merci mingi à ma boss de Ndinga en direct express de Ndinga en direct express merci encore na ba gemidor nyo surtout na ebisa rabino carte pilar alingaka kozwa information na source yango bomona kiti botu na carte pilar jusque là na chaîne to mona ba événement te mais makambo sami na kati Angola na yebisa bino carte pilar akendaka na Suisse na koyeko linga te na vanda na TV na sala analyse oyo eko plaire baboni na ngate oyo eko plaire bato ba Holanda ngate eza nango na tina mote donc ça sera mieux carte pilar qui t'a vraiment na kati ya Suisse ya source ya likambango ndé yango senga ya carte pilar kita donc kitaki vraiment na résident malgré malheureusement famille va permettre biso de côté la carte ya lopango te mais bon moni comment va visiter to ba voisin ba meki kopé ça ba propre na bango ndenge nini makambo et à compter ça qui mais le reste on a toujours resté branché sur Gemidor TV au repas les restes ya makambo donc programme ya makambo ya matanga ici déjà ebimi enterrement ezali dimanche pour na lundi donc bato barola la na salle ya Lioni na salle ya Lioni mutu nyonso to ozana posa ya ko participer na matanga ya mama Naomi et rozala esengo mingi tolela la bazolela to seka na bazo seka donc passe oyo soki to kaboli yango ngana yo e ko sala bien parce que ba makambo ta ya liwa yango ndete ya rabiso bato za la bon moyo to meka pe ko milengele mama Naomi lelo atiki biso akana ki yango ta préparer ki yango te abela ki na ye pete ayoka ye mutu passe te fièvre tema nzamba permettait que liwa na ye eza le 28 octobre pe il est longo moko na mwa na ye donc toza na eloko musu ya lobate to pesa ka matondi pa na ye moko oya kela likolo na se o apesa ka souffle de vie ndeto ba toujours mundela sala na ye mutu matanga ka pema donc mundele nga sala na ye mutu azanga na ye pema sala ka pena mwana popi na forme ya mutu mais azana respiration te nzambe ka ko apesa ka pema ye mo pas capable ya rozwa donc ce qui permettait qui azwa yango azwa bango po ayeba ki donc peut-être amona que destiné na bango esuki liwana donc matondi ka pa na ye moko yawe na ebisi sko bino bande ko interno tango za na posa ozwa message tango za na posa pesa batu message yakati na source au lieu que otelema obanda loba na batu di n'importe quoi mama Naomi akufi azaki célibataire te comme ne bino ne subozo ngoloba te azaki célibataire ba femme seule na bana na mwana ye non mama Naomi azaki mariée azaki na mobile na ndako je sais que boyoki batu nyonso tunde ba loba lilo bezaka moko pa azaki mariée na mobile na ye na bana na ye ndenge makambo ko ya contester et a contester ye na kati ya ndako na ye donc ça amène na ndako na ye ya libala ya libanda te na ndako famille te na ndako na ya libala place wapi makambo comme lié na pesi ka message na bande ko nyonso sur internet o botam sa message par-ci par-là en tout cas botika
bostoper koloba likambo eza yango te soko lingo ba vraie vection de ronanga sala pene fort caterpillar asali sala volonté wana zwa machine na yo zwa pena na réalisateur na yo botambola boye tina résidence borozwa vraie vection te vraies informations. Merci na bande konyo surtout balingara caterpillar, merci na bande konyo surtout balingara émission na biso ya les œuvres yango ya biso bino toujours caterpillar tambola les œuvres to ra passe marambo ezalaka ba œuvre kaka nde e la kisa. Donc merci na ba tout oyo ba soutenir émission à les œuvres. Merci na ba collaborateur nous la Caterpillar le brevet de Caterpillar ya bino ya ngoyo pourquoi pas famille Kasongo on dirait que Kishasa famille Kasongo Mobimba et papa nanga colonel Kasongo na Kishasa yo ya ngoyo et pourquoi pas docteur Mike Mahindu na Kabinda motema ya Karine Makese Mahindu Thibaut Kasongo Maluka Songo Israela et nice donc nice capita donc bino vraiment yango na lingi bino ya trop bande konanga boza toujours branché na émission na bino bon la jamais dessus ba reste toroza na bino toujours à tout moment to bano participer na bino pe kozwa ba message lo lengeni makambu ezoleka ya matanga do ba courage belé na famille ya mama Naomi ba courage belé na famille ya mobala mama Naomi o peut tout kufela waza motu ya pona bango donc ba courage belé nzamba pesa bino vraiment makasi à la prochaine numéro bisous. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'endors. L'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo. La chienne par excellence. Oh, numérique. Oh, number one. Oh, yes,